Bienvenue de retour na première dame look. Lelo nazongi de retour avec force parce que ezali puta binomoko boyebi ndenge nini première dame azalaka amoureuse vraiment ya liputa toujours na souci à promouvoir ko promote liputa ko laksa ba jeune fille na biso comment vraiment ko kolata liputa mais ozala toujours super ozala toujours bien na katikati ya liputa en tout cas vidéo eza vraiment na ba détail belé vraiment sans voilà comment maintenir ceux qui ont écouté nga trotti na zoti yango kaka spray oyo na saleli peli bende ya moto pona ba kerli après na eko salela ba bending rollers oyo pona suki o vraiment na lingena bimisango na spe mususu nde na oki mariage na sala ki yango dia ba modèle belé mais tout oyo na lingaki na expérimenter yango na niveau mususu na ti yango ba bigudi na 8 ans nanga parce que na linga ba kerli ezala ya makasi engumba ma vraiment bien en tout cas na sala ki yango mois avant liboso na banda obongama parce que na kanga ki yango voilà comme d'habitude ngaye yo vraiment na bandi maquillage nanga par ko tracé makiki nanga na se hein et bota ki mwanda mbume ba technique na sali yango et bimis makiki yango toujours propre na bandara na tie ligne na se ligne likolo na bongisi na peigné après na eko tia concealer pona ko camoufler ba côté nyonso ko bima bien te vraiment ko sala makiki pona ngeza ka important parce que yango nde esalaka elongi na vraiment ezala même temps bato baomona na ba fara jou na otie na sami souté mais makiki nde mona na après na eko baksa crayon justement na kewana pona kopesa su makiki nanga un peu volume na minute on a quand tozomona différence entre oyo na oyo parce que balobi oyo na oyo couleur oyo eza hasla ya Naked Palette numéro 1 voilà yango nde na kosala yango comme couleur na ngai ya C comme couleur na ngai vraiment ya se pona kopesa look oyo esengo vraiment lelo maquillage ya lelo eza trop léger parce que na saleli kaka deux couleurs deuxième couleur na ngai yango oyo eza neti moi orange moko mais eza un peu un riche parce que eza neti na moi ba glitzer moi ba ngeli moka ndambo na tiango juste kaka likolo ya misu likolo ya bouli ya lisu parce que ne c'est vraiment elamba na ngai eza ya trop bien hein na lati super hein super wax et on bomoni vraiment vidéo lelo na essaye bino ezaki à ne pas rater ba détail ya elamba eza na sima na ekozwa vraiment mo couleur moko ya noir mais noir moko ya pété noir à makasi te na eko contourner lisu nanga juste na coin parce que yango nde zo finaliser look oyo na mizwaki mutu makasi te parce que na linga na zala un peu boyebika deux couleurs pe ekoki kosala musala deux couleurs ya pamba mais maquillage ebimi bien nazo bongisa na esaki bino différence entre mtasala maquillage ma bien na ma bien te abalola kate moni so otiki bongo sali vraiment mabe tala nde nazwa ko blend na misapi yo moko zoki ko perfectionner ko luka côté ni ko simba voilà nazoti a fond de temps nakendaki na Mac Master parce que yango epesaranga et esalaka bien net na oke na feti na lingaki vraiment na bimiselo moko ya ba bébé et maman est première dame elonga ba bébé voilà na oti a fond de temps vraiment fond de teint ça la vraiment différence déjà fond de teint à maille mais koyeba kotia fond de teint bien yango des important na eko salela ezali vraiment contour nanga na sala parce que na oki feti atam no mona linga pe na ngingisa na se ya misu wana nazo salela wana eza la LA Girl couleur flone na tiango na se ya misu likolo ya mbunzu nanga na likolo ya songe ya zolo et puis na tiango na manteau juste ka pona ko éliminer longi après na koya ko tia lisu lelo na ko sala contour na highlight vraiment nazo ko contourner na couleur noire oyoyo na ko tia kombo nango na se na tiango juste ka na mbunzu mwandambu na tiango na coin ya zolo na okabola mabunzi nanga na coin parce que na linga ke longi nanga ebima moi bien moi mukie hein bino mo boyebika juste pour na koza toujours chic parce que ça mariage ba nigérien na boyeba ke tonga congolaise moka ya kikuna swependeni mabe mais na linga ke zala bien voilà nazo contourner soroza fania ote na lobango toujours d'habitude et ezate que tu dois faire ça okoki na ope ko sauter après ça okoya ko sani okoya ko blend ko sangisa ko bongisa parce que so tiki boy oko bimaneti zabolo vraiment lingo bimaneti zabolo te alors il faut faire quoi blend salila misapi
comme d'habitude après obongisi otali côté ni efandi bien te ozoya kobongisa toujours wana natie na se ya misu sikoyo eza banana powder soko banda ja otala bavideo na nga kala oyebi eloko eza nini na olobela yango mingi te vraiment yango nde ya kofinalize makambo natie yango na se ya misu natie yango na mbunzu et voilà avant na ya kobando blend avant na ya kosalela lisusu highlighter na ye kotia nanu a poudre na nga ya MAC NW45 mpona kotia yango nasaleli brosse oyo eza ya monene brosse oyo ezalaka bien parce que oza na besoin kosala mingi te brosse oyo ekoki kosalela o mosala vraiment ya koblend okoblend bien makambo nyonso ekovanda NW45 wana ekoti na se ya misu na nga mpona kosepare kote nini makiki esili kote nini mpe bafare a joue na bafare a paupière ekotaki toujours mpona opesa différence toujours mpona kocréer en plus je peux pas laisser ça comme ça sinon te na feti ya banigérien bakoki koboya okotisanga alors mpona bima na nga te oke nasopana nazobongisa bomoni wana na wana nde esali différence il faut kobongisa soki oza na temps ya kosala maquillage temps mpe ya kobongisa ezala pas que osali ka botiki non sinon te okokomettre baerreur nazwa encourage bino bosala boye parce que boye eza bien voilà nazwa kosala yango na malembe nyonso ntango nasala ya makiki vraiment bomoni elongo na nga ezala sérieux parce que nalingaka ebima bien naye kobongisa na penye nabengi yango mwa liboso mpo esalaka neti ke naturel quoi boyebi kaka malgré ke natie crayon mais nalingi ebima toujours bien après naye kosalela wana ezali volume million eza ya L'Oréal Paris mascara na nga nasalelaka lelo na otia double makiki ya likolo na ya se si c'est ta première fois yoka makiki ya se ezalaka bato ebele basalela yango mais soki asalela yango omona olingo oloba te afaire passer bakiki na ya se comme se ezalaka ebele non en tout cas so ozosepela na video osui video oyo ezosala o bien kobosana te koeme yango kopartage yango avec tes amis mpo bango mpe bameka koapprendre batechnique ya première dame batechnique ya ndenge nini maman akoki kokoma star ya papa na kati ya ndako voilà natie nini mascara na nga na se ya misu juste avant na ya kotia makiki na nga se na kosala video moko réservé ka ndeni ya kotia makiki ya se vous allez voir en tout cas la différence ebimisaka misu mikie esalaka vraiment bien sexy ouf kitoko makasi soki otia yango bien ekobima bien tala vraiment ndeni esala résultat bino mo bomona esalaka vraiment bien yango namekaki yango eza vraiment eloko na nga te maintenant nazauki esika mo boye j'avais aussi envie ya kobima bien mpo naye kotia crayon na se ya misu juste parce que olingi te monana comme si eza ya yo tolingi ofaire passer yango de vrai malgré que eza ya solo te naye kotia kaka mokie fare a paupière oyo natiaki likolo ya misu na nga wana après mpona kofinaliser et en plus naye kosala yango natia yango na kati ya lisu mpe mwa ndambu avant nabongisa et voilà naye koclôturer balèvre mikolo nayebisaki bino naza amoureuse ya bacouleur ya transparent nayebi ke bacouleur bato balova bacouleur ya barouge bacouleur moko frappant ekoya na video prochaine à regarder nazosalela wana eza MAC na otia nkomona yango na se nayeki kotia yango parce que je voulais être vraiment nayebi kaka nalingai te nazala trop ndeni parce que elamba na nga nde lelo nde eza liputa bajeune fille bapetite sœur na nga oyo baotala mutakosa mino te ke mpona oza sexy fo olataka elamba moko olakisa tolo elamba moko olakisa mipende okoki mpe kobeta yango na système ya liputa baboyi basali mokili na bango nde en tout cas banda otika déjà commentaire soki ozosentir transformation ya ndenge na bandaki na likolo ya video oyo na ndenge video oyo ekomi tika commentaire na yo yango nde ezopesanga mposa nasala bavideo ebele vraiment botala ndenge ezosala transformation soki nde nalakisa bino elongi na nga avant nakomi boye à la maison toi aussi tu peux faire le même soki olingi ongenga olingi obima bien bavideo ebele koya na fongoli suki parce que na basi suki nde esalaka différence voilà si moi je me coiffe à la maison nazo encourager yo pe okoko bando sala ba bloko na ndako na ton na yo muki en tout cas aimez déjà vidéo aussi tu sens la différence aimez vidéo aussi rosa moi so lingali puta aimez vidéo aussi t'es une vraie congolaise en tout cas ba soutien na bino osala bien o eza nouvelle génération tout ka ba polémique ba mambo mabe tout ça to boy to lingi makambo bien ko se supporter vraiment yango nde 2015
spray ya suki oyo nazosalela yango ezali ya treseme eyaka kokanga esalaka basuki ya mikie mikie ebandaka kopumbwa ete na mopepe esalaka vraiment ekangi suki nokomona yango tres biloko masoi na ngai eza ya forever 21 yango nde nayaki kolata yango mama na ngai nakobima na pyjama te nayese bino eza liputa 1 minute pesa ngai voilà yango yeye mama na ngai alors non lata liboso na mino te naki olata bozela voilà vraiment ce que ça donne et nakomi prête pour sortir. Babengisi nga na mariage religieux on a lobaki vraiment nakolata soirée te nala parce que lambata oyo eza super hein ba o bayebi super ba maman bayebi valeur yelamba na banza ki boyebi yango oyo eza vraiment super suki on a lobelaki on a vidéo passé na ebisa bino ke suki avec ça okokosa na ba modèle ebele voilà lelo na sali on a zoki mariage na bouclé yango na lingaki ezala un tout petit peu na ba curly c'est pourquoi na sali na timanzaka na couleur rouge na jaune pour ekende ndenge mone lamba na nga na lati facilité ya osala manzaka na ndako ezaki okoko bando osala manzaka chaque une semaine ou bien à chaque fois lingo bima soki oza na bacouleur nyonso tout osali comme ça et ezoko kende en concordance na oyo elamba ozolata neti bobomoni na kie na bacouleur oyo na lati vraiment toujours. Un gros merci na mnonion tout vidéo et comme na suka liputa na nga eza ensemble ya liputa na pantalon blouse na nga eza vraiment na ke mulai na mokila vraiment mulai na makolo. Merci d'avoir suivi ceux qui opposent au mariage na été au soko na liputa vraiment modèle ya liputa yango ici avec première dame look nazo partager na no ba vidéo ba idée ba biloko ya miki ça tombe bien na kati ya mariage oyo vraiment na kanisaki vidéo esali plaisir na ya lolo hein modèle yango na pesi na nga vos copier vraiment j'étais trop contente parce que mokolo yango ezalaki mokolo moko ya bien vraiment ba nigérienne mariage na bango ezalaki bien bato bazalaki à temps ça les ezalaki plein avant que la mariée akota babitidi ya bien nde tokopiaka liputa nzambe mama ye nayebi te yo pesa ngo kombo balobi oyo aboya asali mokili na ye pendant ke nga na osala yanga na bino ete bato bazala toujours bien hein botala ta bino mona azoboya soboya eza moteya mabe na mariage même botala j'étais approché par cette dame azotuna nga mpona suki regarde alobi osali suki owa suki okito mwana openza nese te mama suki eza african queen abi nga mpe na osala yango nayebisi ete mama sala yango omonaki esalobi alobi kitoko makasi. Voilà, merci à toi, merci Emilia Gualdino, merci vraiment botala ndenge maria linga bwaka buke soyo poza single obala nanu te kende na nsima ata na nsima ya ordinateur otala soko oyamba buke soko oyambi buke otindeli nga message. Allez, tokontele 1 allez, joie, ma, yamba. En tout cas, félicitations à la mariée encore une fois de plus. Merci Namnon Botalinga, merci Evari, merci à tout le monde. Patience Balinganga, ya Chantal, maman, balandi ya première dame look. So, l'ingé n'a plus son mot de la vidéo, nanga. Si kelanga juste un commentaire, il faut ça langa bien. Maybe que Magali Matondo a s'épilé en tout cas. Première dame look, maman, commissaire à papa, Nakatsandaku.